Merci beaucoup na balandiba na EHP Media. EHP Media ya Papa Edo Amani, EHP Media ya Mama GH awa tozali toujours na commune ya Njil. Toye toujours ko rendre hommage pa ya Venabiso maître Pai Oboyeba ki na Venabiso Mangwaou mais awa to moni balobi Teresa ma pas tellement marié balobi 1 mètre mais toujours en famille na pembe na ngana na artiste mo munene o bino boyebi asala ka bagaga a tourner belé tozana Mama Aïda. Mama Aïda, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé bien. Touti comme on a tozali mais tomoni ekiré comme na deux parties batu misusu na zona kini batu misusu na Njili to ebité et c'est là qui est important ya ko vana zona kini esika via baneko foute la auto faut ba na famille Na kini ou bien na Kasavubu. Na Kasavubu. Bon, awa penze pa na bango et pas ba parents esika donc fondation na bango quoi. Nde awa. Mais kuna na Kasavubu esika bana bazali. Pe azai mingi vina ezai mingi na Kasavubu. Référence na epende koma Kasavubu mais awa nde et pas ba parents esika botem. Maïda balobi mwana azalaka ya papa. Mwana soka bimina mukili akoma ya mutu nyonso mais vie na ye famille na ye za ba parents. Tant que sika matanga ezali mama na ye babalaki ye aza mwana ya bato. Tant que papa na ye basengi sika mwana bango lela mwana bango. Ezate po boko kokabolango na deux parties batu misusu apa batu misusu apa ezalaka bongo. Bon, pour na vraiment biso nyonso to mona o mabe. Tozo mona o mabe. Ndenge nini mata et pour donc normalement matanga il fallait zalande awa makambo nyonso ba artiste banini. Mais depuis tozo vanda tozo ya ba comédien penza bazo zalate. Mingi ka biso ya changu nde tozo ya olala donc ya ondenge bulimo ba journaliste bolo ba matanga za deka. Biso bana changu nde batigeli biso awa et pas ya famille na changu. Batu ya kuna likolo nde siko bavandi kuna bazo sala pe matanga na ndenge na bango. Mais est-ce que l'on a ngatu na muki en tête ya kuna izana? En tête ya kuna ngana zo ba pete. Nazo ba te nani mutu asali ke matanga mususu ezala kuna nazo ba pete. Donc na omona pe clair te na omona pe mutu otuna te. Mais toyoki mama nyango ya pesi mbongo. Mais mbongo ekomi na famille te soyeka pa artiste kuna. Makama mbongo wana ngana zo ye bango te. Na yoki pete. Na yoki te kaka lelo nde nazo ka ona minoko na bino ka ba journaliste nde bo tunanga. Donc bino nde batu penza bo so pesa un message wana. Nga mona yoki te na yebi pete mutu pe o ngana ko tuna na monite. An TPC visite dans la famille ici bayi. Na yebi te. Ngana yaka awa na mona na ngate na yebi te. Merci beaucoup ni peut-être absence na ande na zonga na ngapenda ku bako ya sima na nga ou bien avant ngai na ebité na ebité elo ni ngoko loba na bandeko oyo nyonso basali séparation oyo ya kokabola ba artiste ya changu na ba artiste ya zona kindi séparation oyo lo ni koloba na conseil ni ngoko pesa ba bon pona ngapenza na koloba mingi te pona nga na moni eza ndenge so ya monde bakabola so makambo eza na changu ba comédien pena ba yarate ba comédien ba ya kutu balinga te mani président akufi na poto président akufi na poto soka kufa kyawa ebembelinga ozaka ya welela bana changu ba welela bato akuna ba welela ozomona loko akufi na poto ya omoni sikoyo elakisi ba matange kabwani. Donc différence nde yangwana c'est que batu ya kuna ba Kasavubu ba bandali ba kitambo ba nini komina kin ba comédien kwa ya kuna balinga participer makambo ya changu te. Merci beaucoup. Et ça il passe par rapport à ça bande ko bakomi ko kabola matanga mais pourtant batu nyonso baza ba comédien tout le monde ba comédien baza mais baza mingi te mais eloko ko lobisa to continuer toujours na interview. Merci beaucoup. Merci beaucoup na balandiba na EHP Media, EHP Media ya Papa Edo Amani, EHP Media ya Mama GH, EHP Media ya ba Charlène Nzazi na Paris, EHP Media ya Movie Didier Manager balobi mokitani ya Papa Chéri na bosanité Regani pa mundaya na Paris na bosanité hérité vrai 565 babi hérité ikele
vrai 565 awa tozali na artiste na biso oyo bato nyonso boleki na koyeba asala baimpact mpe aza continue kosala mpe nano asili te aza lokola bango te bango baliaka bilialia mpo bamona bango baza digi me baya eloko te awa tozali na artiste na biso Dendo bonjour. Bonjour. Mes condoléances d'abord. Ah, merci, vraiment, merci beaucoup. Lelo tomoni bino awa tozali toujours esika toyo kozwa bino ka meni fo esika matanga ezokuta na awa mais tomoni matanga eyo continue ka toujours kozala na deux parties eza dit à quoi ba mes attentes auto ndengeni. Bon, matanga est divisé par deux. On a vraiment le biais solo et ça peut pas regret ça pas si concernant les artistes. Bon, neti lelo boye ba bi baza na place des artistes kuna pona commémorer papa na biso maître Pai. Mais ce qui était bien tolingaki ni nous moni sika matanga eza maître Pai un grand artiste, vous comprendre. Oh basali ba ko sala ngote po couloir peut te matanga ya maître Pai eza penza munene. Et nga ça biso bien so bazoya bazo kota couloir ko pesa signe. Ozo comprendre ko pesa pena valeur na mutu oya kufi. Mais bango ba préférer te bako kitanjili te fo bazala kaka na kasavu buto ebite so njili yango banyama mutu bavandaka awa eza zo ou bien za botanique nga pe na yebita so banyama na banzete so za botanique se banzete mutu bazalaka so za zo se ke banyama. Donc batu bavanda njili to na ndimite et pas ba artiste banyama batu bazalaka pena na njili. Mais tu ko to ebite njili yango ezalaka rekile njili yango bango peut toujours ba manifester ka njili ezana bakuluna njili boye to yebite ne bino bana boye na matanga ah esi ba menacer bino. Papa kin eza bana kin ozo comprendre et bana poto bana partout batalaka ba image mususu je crois bien à tous les 24 communes ba menacer bakuluna ezalaka en tout cas zange sikate en tout cas zange sikate mais na yebite banda to banda ko vanda na matanga peur tina lelo oto kabwana donc na yo kata ata libanga na tol nanu te mais ba façon kaka bango moko balobela ka ke njil eza milemo rekile eza nga kutu pasi no ki ba miso balobi ke moye ba kitanjile eza te po mituka na bango njile za mabulu bapine etoboka en tout cas ça nga passe makasi. Merci beaucoup. Toyoki lisusu maman première dame apesi moi appuie moi quelque chose mais to monite comme une famille ton ndengene. Ah, et comme une famille po et comme na maboko ya leki ya maître Pai Ramazani. Moi mokio mama tindaki to peso pena ba merci na soutenir oyo soutenir biso parce que to ze pena moi fai pena mama mbongo. To monike mama Denise a soutenir biso donc a épauler biso. Balobi eloko moke yango ne kotaka na liste eloko vient na ngalo vaut mieux peu que rien. Maman penati pas à soutenir biso. Merci maman Denise. Ah na soutenir maman Denise car maman Denise moi soutenir mais na éviter pour l'organisation ya ba comédien ba sali pe appui pe na famille. Te papa on a vraiment na ko kota na tapo ngapela les artistes comédiens mais na moni na nga eloko te. Physiquement na moni na eloko te financièrement nga pena na za na famille po banda pena père akufa so botali pena bana o mettre Pai abimisi o pena ba respecter famille ya ko lela pena libota ya papa ezaka nga Dendo de mettre Pai penza mutu na se donner corps à esprit mambo be na ne kotambola pena mingi na famille mais poko rezala to kene pa papa udaba mambo bele kaka na mona nga soutien ya ba artiste comédien te wana vraiment na lobby yango po ba lobby loba oyo yo omoni ah oui na moni na ngati na moni te ba to bandaki to lia ba pondu to lia ba fufu to mela ba tie sakana makasi ka ya libota na ye moko ma muzina ya lievin sike batu mususu eloko na ngina tuna mwa moke na bana o bazali o mettre Pai ya bimisa to mona ki baladi esobe to mona ki ba tokota ko mundu sa kenana ye ba vena biso gaou mais o to mona zo moi en plein ko eza moi vena biso esobe ata visite na famille akota unité bon esobe visite ya famille azo sala kaka pa ya lievin de akenda sika ya zali na mpozo mais aya penza ko se présenter awawa esika batata bazali ngai kana yeso na sa du matin au soir même na la kawa na moni mutute na moni payete c'est vraiment déplorant. eloko nini conseil ni to appelle le soki Dendo pe le zate
et comme le boy. Non. À Dieu qui pourra. Merci beaucoup Dendo. Et là on y ko lobana bango na oyo basali ndenge ba humilier Chango, ba humilier ba artiste ya Chango. Et là on y ko lobana bango. Chango ba ko humilier. Nyose kutana Chango. Quand vient biso etoleli na Chango mais auti mikili. Ya belé utana Chango. Ba musicien, ba joueur, ba nani belé to utana Chango. Bon million na bino ngote. Pourtant je peux certain ko le kapena nzela ne ko poto kalon na quartier 1. Tozongi so kota ngantoko. Ba kundoka kote na bino alors botika ko humilier njili. Po eza pena o yemo président Lobake équipe makasi. Eza pena Chango. Botika même banjili ne biso botika toza po biso moto boto e bana njili nga mutu mota ko loba o denda ko asali boete a kota njili te kama kwa mabele otimu kama matili koloti njili eza ya bana njili ebele pe bozo uta pe bakota ngwana to yeki bazo uta bakota ngwa balikolo mikolo bangana ba sopene ko kesomba ba kote ya bibwa ngo sko eza nini eza moamba to eza lukunga eza kanchangu donc botika pena ko humilier njili eza ka njili eza ya bana njili tout ça toujours Dendo vandisa ba oya yo même numéro de téléphone na opesande merci makasi po moni babitole na ba oba olela ma sœur, ma grande sœur Nangai, c'est-à-dire Makusa, Marie Madi, Marie Nzola, Alice Madibou, Blandine le maman l'écran géante, donc Toleli Panabino, Aimé Kansai, référence Anjili, mon vieux Aimé Kansai, Yananga Wali, donc Batou et Bélé, Nabino, merci vraiment pour Nazaki Penayo, Ernest sur le téléphone, petit na Patrick Lokombe, famille Lokombe Mobimba, Gigi Lokombe, toke na famille Simba, Bananjil. Bino tout na bika bone ko benga bolela lela Dendo mettre pa kufi ndenge nini pichuku moni aleli abike ngana za na matanga et ça lenga penza bien et ça lenga bien na pesi bino ba sali vraiment bozala lelo po lelo ndeza pena suka makambo lelo pe suka makambo to zala po esala bien la dimieme mwana njila solo no sepelaka ke loko sa ngambo wana to lela penza vie dans l'ensemble. Merci beaucoup Chimène ba couleur Yolande Vata, Yolande Mboyo, président nga moko Guilhem Mboyo, donc esengweza pena donc nazo seka elongi nangeza ya esengo po moni lelo pena vie na biso akoti mabe po toleli trop toleli mingi toleli penza mais tokabwani kaka molimo ne pe mana kimia. Merci na bino oboza kuna du cœur toujours. Numéro de téléphone ya Dendo za to betika ya Willy Musheni po pena ko damboka vraiment ya Willy Musheni to za pena ye ya Willy Musheni 89 644 90 95 ya Willy Musheni 89 644 90 95 bana kini na biki peke to s'abonner pena ya ebele kaka na media kako ba ozwila nga pena to s'abonner pena po makambo bien makambo solo ba information vrai ezandi awa. Merci beaucoup Dendo, merci beaucoup. Toujours continuer toujours ba interview na zana ndeko na ngai ya bonne santé. Oui, ça va très bien par l'amour de Dieu. Par rapport à l'événement comment? Ouais, l'événement est pas mal s'impose, sauf que les artistes et comédiens au bazar ndenga libanda ba meki ko bunganzila par rapport à GDG. Au monde de ça awa surtout kufeli moto. Premièrement bakenda d'abord na famille biologique parce que nous avons deux familles biologique na famille artistique. Dans famille artistique bakenda vers famille biologique. Mais awa tu remarquer tu constater le mot est vraiment désagréable. Koyo kapé komona to moni ba artiste comédien ba suis matanga ba kotsa na ndenge na ba kuna sans même ba consulter famille biologique et puis si passe na mutema ta mutu nene ko la grand yaya vraiment ba artiste ba me ko négliger famille na ebo et ça les propreté et ça les kitoko te pona automoni nzango mais na ebité mususu na famille na ba artiste ba kina moi mes attentes mususu pona ba milliers to comment na ebité ba milliers toujours nchango. Bon, ce point qu'on humilié, on a regretté ma casse parce que on est déjà besoin commune, net tchang, tu veux précisément la commune Angeli, commune mo ebimisi, ba artiste est tellement ébélé, baza ba talentueux, ebimisa ba prêtre, ebimisa ba n'importe ébélé qu'on a presque ba commune sous où ils ont raté la Kinshasa. Donc pour les artistes comédiens, soit on a comprenant qui exactement non.
tellement qu'il va bêta déjà ma bien ma solo ya président Mondoueri. C'est pour cela moi qui cause en sous kata mbela changu et causer ma difficulté et belé. C'est pour cela boy ko ya koto, c'est un peu ça. Mais on a regretté ma casse na comportement d'artiste comme parce que si tu fanda ki awa et si ka famille ba tsaki matanga ata artiste morte à NTPC askal ko ya awa. Donc PC passé. Non ni président Sumo ni Esobe ni Saïse donc artiste comédien monté à qui awa. En tout cas PC ma bien n'a pas si na ma famille ya grand prêtre et président mangwa Koufi Atiki biso. Donc yangwana. Merci beaucoup. Et là, on a une salutation à Bandeko. Bon, pour la salutation, on a santé, tous en a soutenir la idéologie. Rodik Feman Malonga, est-ce que vous allez, mais c'est le Mokoto Yangoyo, Papi les rois, carte bancaire illimitée, Libanga na Hero Yangoyo, Tantini Girandine, Tawaba. Maison shop Motopamba, maison en ligne. En tout cas, ma soleza kitoko, ya binango na moni mira basi ma petite sœur propre, na pesi sumbote pas vient ngai Raymond Singa l'ambassadeur, bambote nango makamweza kitoko makasi neza la kaka tozole la vie na biso donc courage toujours. Peut-être beaucoup de personnes contacter pour ma cam ezebele beaucoup contacter na numéro au plus 243 84 40 39 555 pour la bonne audition plus 243 84 40 39 555 numéro na bino ngwana obelela artiste na bino ma cam nezali parce que tozole la vie à Koufi Atiki biso. La fille moka bientôt anniversaire na Charlène Nzazi na Paris ou peut-être moi salutation. Ah vraiment Charlène Nzazi ba